intérêt nabi côté monsieur on a passeport diplomatique côté monsieur on mona oh ba tumsu ba lo ba hôtel leader ba rumba soki bani côté monsieur nazo yoka expliquer wana on a ba na zande nini lo parce que ngamonde zabo ba tozo beta wana donc ba kombo na bango na ko yeba ngo ba calamité lutama bete bata ba kansalwa ngana nyore bango te na rumbo yebi bango te te na bango te ata rumba moko bango ba beta na yoka te ata nzemu na bango ata rumba na mona ngo na yebi na bango te na mboka neto tozali so bazwi fali te po beta na kan neti na ouverture ya kan ça dit so monde que fallait avoir bonté tangela ngas deux bons oh bazo mériter mieux que ngai dans l'hôpital nana kanda mabe mais to kena o malema na so tene traité ba yo bosana ko bosana nzaba tu so sentiment sate o bat ba nga basata na ndoto mashiba kokana we raso ba ko mati il est l'ambassadeur universel de la paix il est l'ambassadeur universel des enfants soldats il est l'ambassadeur universel ya Croix-Rouge yebsa artiste ni na satana aya bien na ba titre wana c'est-à-dire we ranson alaka ba orchestre abanda we expliquer bino muko na bimsaki bu sampipa eza promesse na kata monde buto ko mana tongo munyo tota manette en clip soleil et salama OK jour et clip soleil et bima na mboko bima na tongo munzo za manette talango mutano so c'était we ranson abeza jour na bimsaki bu sampipa eza promesse na histoire à monde buto ko mana tongo muncho ta manette atala ndenge et clip bu sampipa ya motango zo luka guerre na le roi da forêt yo kocha banga lelo ngo kocha mutu lelo e bo kocha na ba nga na iso 3 fois titré yo zo yema lo moko nga na opeso misatu bango ndireza moi supérieur parce que eza ba ya yo nya tu ya biso to zwango libanda to zwango na Congo te tsango na banoke na yo ambassadeur universel ya Croix-Rouge esa bazwa na Congo yo bi représentation ya ni na Croix-Rouge bana na Congo we ba ambassadeur wana zaka ko ngo zaka wapi moni siko. Donc c'est-à-dire auto que des gens ont débatté parce que mutapé si bango aza mukonza mboko yo betanga film pamba pardon s'il te plaît bango pena cha bango na ni na Congo te cha bango na ni na Congo te po bazala pété ndeti bona ya fait la biso junana ye ndeti boyo ye bela sima ye bela la sima donc c'est-à-dire azane pena na Congo te aussi marine talasco na minito ayo betete suspension vana situation boyo que c'est ça bino etali biso na ni tebisone le hôtel mais il y a changé ma ramazo le roi d'Afrique grand formateur tala bana tout mais sommet bandemi bata formateur de ce ça que pas si quoi sanga muta formé azanga muta formé ce que sanga elenge o formé ta mutu so ka baninga kula otala selo ba former pas le roi d'Afrique on l'équipe na tout reforma ndeti na forma fali poupa le parce qu'on a bon l'équipe a fait le goal là moi ce qu'on a vu là ya tika arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Michael
Makelo kamba lokamba Makelo kamba lokamba Makelo kamba Omoni sikoyo l'artiste c'est l'improvisation na honoré yo na émission na yo Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Oh, les princes. Zadra. Montonangai. Dans la tiro de micro, dans la tiro de micro. Merci pour honorer la parole. Oh ouais. Tu bien gagné nous na tongo, tu es nous hôpital na tongo. Au lobaï que ceux qui au hôpital cause perfusion. Roya pena tout ça l'émission quand même vous respectez maintenant le merci. Que yo pena des arawana aux arana respect vraiment ba valeur au ça la presse c'est ça la bien. Merci pour la considération. Alors, on va dans la biso. Ouais, merci. On a déjà. Voilà, chers amis internautes, merci beaucoup parce que vous êtes belé en ce moment. Déjà là-bas, je vous dis bonjour et bonsoir. Bienvenue en Afrique Elengi Télévision. Votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle Oboya Maraba, information surtout dans le langue Sengeli. Alors aujourd'hui, vous voyez, déjà je suis avec Papy Les Princes, les porte-parole de Weranson, à Outil Hôpital, à rejoindre Biso Place Toza pour tout ça l'émission. Voilà pourquoi Tolinga Pena Bozo entré naïe, tout mes Solanais par rapport à l'actualité. Je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce moment. Karine Manessa, bonne guérison Moum. Et puis Maman Emily Zembatus, Pepele Ambeto, le Exike, ça Vicky, ça. Dani Chambre le chinois congolais, Norphéline à NN Noir de style, Jean-Yves Ducouk, les bois de Bussane, la Pessibilo en beauté, les papilles les princes. D'abord, bonjour. Ouais, bonjour Shadrach. Voilà. S'il faut le signaler, Mambo Oetali Bongo Baguerre. Il y a 140 de Kunta, grand corps ensemblé, Bana clan Wenge. Idéologie, nous avons défendu qu'il y a un mingi et papi les princes. Nous avons lobé qu'il y a un mingi et papi les princes. Nous avons dit qu'il y a un turanzela et papi les princes. Nous avons lobé qu'il y a 140 de Kunta, à Longo et papi les princes. Mais à la base, on dirait 140 zones, 3 zones d'été. Tout le monde qui il y a comment il s'appelle encore? Je ne sais pas si tu peux me rappeler, Papy les Princes. Vient à Bisso, il y a Golf Kizola. Golf Kizola. Il y a qui landa 140 écoutes à la palais, tu habites sur la guinée. Mais toi, sur la paix, je vous suggère de rester branché de début à la fin. Mais toi, je trouve qu'on est en état de santé parce que toi qui va voir qu'il est bambassou, l'élo, dans le cas qui est équipé dans le PC. Si on a un hôpital, on a équipé dans le PC. Donc le monde est méchant, le monde est dangereux. Ça fait très mal de voir Moutou Azana ina bozu peut-être il y a belleté. Ago mkiwana. Et l'homme à Salara, Batoubazo jalousie pour n'en éviter réellement ce qui se passe. Il est à l'auteur. Hier, on a invité à Bichou Alelo, Tomeko Solana et Papy les Princes. Boni Basango, nous tous cause comment parce que tu as Kimba Suzalaki. Lelo, tu apprendre, ils ont équipé sur un PC. Ouais, donc Chadra, merci d'abord à Batou Bata la mission dans le monde entier. Là, je ne pourrais pas être un grand bandaporo sans pourtant appeler Sabambo, Tinabos, Nanga, Oazota, Langano, Andiraka, Palais, ou Rançonné, le big boss. Ouais, rassort le roi de la forêt, motema maman, si des jimans pataba, tu vas botter exaucer na gladi, bana o, ça la confusion à niveau États-Unis, Bakenda, ba distinguer en États-Unis, ba américain, ba américain, ba comment, ba to ba outil Congo, vraiment, ba zoya reçoit ma casse, bonaka, États-Unis, ba zoya l'arsa éducation, ou la famille Noël. Ndiama makanda donc c'est-à-dire encore une fois merci n'exaucer na gladi, na bonheur, bosala papa na bino pi na famille makanda mobimba, ozo l'arsa bana, bakenda, batanga, ba distinguer. Et puis donc, bateau n'y a tout la papier les princes. J'espère qu'il y a eu ça quand on est bandeliqué. On a vraiment na tel en mutamokité, na tel en Zambé. Donc c'est-à-dire que nga babiloko bamba sou bampese bani oto ya men na bisaka bango et puis réaliser. Dans ce na hôpital donc c'est-à-dire na zaki na ba séance ya ba perfusion. J'espère que ça qui a no bonaki. Dans zaka pour na Hollande la ka état de santé na nga mais siko ça va dia fait grâce so moninga na y directement pour répondre à une invitation. Na yo boina komati awa est-ce que ça awa na moi peut battre ça baza awa donc c'est-à-dire be monsieur Makassia donc yele zaza déjà ils ont là ça pena que bana bolingo moko ça la pena bien donc c'est-à-dire que
Papi a ça vraiment bien, papi a ça vraiment bien. Donc, on est besoin de nga, na que baya ouli pensier mais botalanga. Grand frère pop on a Paris archevêque même le bobo mais c'est zéro fénéa babi chef spirituel. Donc c'est-à-dire que Azawana na monde déjà bango tu baza ba Nico Munda di baza ba président Pichu. Ba président Pichu mbila kolo, ba président mbila kolo. Bazawana donc ba Tutu na remercier bango, ba Bruno Lubu Kambonga pop on a remercier bino wakasi. Voilà, merci beaucoup. Nous avons une question. Santé, nous avons réponse. Et Suko, ouais, ça va. Nabi santé, ça va. Ça va. Question. Le quoi santé, ça va. Tu as sur la nabi sur la. Ouais, sur la. Ouais, sur la. Pas si n'a pas tout sur la. Oui, tout sur la. Pour ne pas tout sur la. Pas tout sur la. Donc la question ça réponse ça. Daniel so. Atobela. Dala mutobela. Mutazimba sumazo oloba. Pesa oloba. À côté sur l'hôpital Zoloba, n'a pas guerrier, c'est tout Nazara guerrier dans Moussananga. Pour la ligne à l'Europe de la forêt. Et bon, bateau batterie Takayo, n'a pas bébé, les Arani, n'a pas bosser à boyer. Bat comment dénigrer au niveau le bac, aux Moutaba Kwiti, Moutaba Bombé, Babylon en a surtout. Pourquoi? Et moi, Jésus-Christ, moi, on va critiquer. Okay. Pourquoi pas ngaï? Donc, c'est-à-dire, et là, on y a tout malin, on va critiquer. Donc, ngaï, na yé baki, ceux qui critiquer, c'est bacha ngaka. Mouto va critiquer, c'est bacha ekate. Bacha ekate. Yo tout le monde vient yo te, mouto va critiquer te. Bon, maman avant d'année peut-être na kan le fungula. Yo ganti héros, au bando critiquer les. Vraiment. On critiquer les là au te. Il faut critiquer Papi le Prince parce que biki, ba mine les ali. Très bien. So mon isko critiquer, nous y comprendre. Vision Papi les Prince au comprendre. Moi tant bat ba finganga. Na mona apela ba finga. Au moins senga baluko na bemba bakuto na ngote. Mais so baluko bakuti na ngonde ça va. Mais so baluko na mabe bakuto na ngote est normal. C'est-à-dire tant bino boya okuta nanga. Bomona o batu babeta est normal mensonge. Donc abeti ne ka pas se petit sabato ayebi ke aéro péri mosengo na kati États-Unis avandi, autine musala nga se détendre atalani. Ayebi ken mosengo patron des patrons. Avandi ayebi ke moi c'est kitoko aux États-Unis la taille commerciale. O babengi lolo bonsenge. Le lobo ntengi en tout cas taille commerciale et les papiers les points ça sur les accommodants on a ça hors de données pas maman la biso Hortense Bosenge dans cet état ba vandi ba on a besoin ba luka ba se détendre et on a mutu mse fa na comédie moko boye pour luka c'est ça bango ok papier les points temps yaka ngana yaka avec barguima. Mais là-bas, il faut apprécier l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie ou rançon, il sera châtié par les inconnus. Premier inconnu, au monde en est directement. Ce peut aussi lier puis Roger. Nous devons rencontrer ou rançon étant la lumière de la musique africaine. Parce qu'il a emporté un coup de projecteur dans la musique. Très bien. Zompane, le tozomona, mambeto na ba coup de projecteur et robimisa ba biloko nyo surtout ensemblement biloko nyo na bana lisusu abimisi ba ça ba couleur ya musique ya kitoko. Et on a sebino 2022 o tuna salaki na kala na robandela ngo suite. 2022 fona na ba innovation sika, c'est-à-dire muto ninga swananga. Il faut aya exception na 2022 au créer nini. Parce que ngai à l'époque ngana masana ngai personnel makufa collègue nanga Charlie Balaka. C'est nous qui a créé que basala ke oyoka palais Ouéran-Sonic. Oh les rois de la forêt. Est-ce que vous voulez la Ouéran-Sonic? C'est nous. Depuis que ça la Ouéran-Sonic. Nani soit sali eloko. Au monde mutu azate. Au monde batu bacha makelele ebele. Aya cha makelele ngana lobela Ouéran-Sonic le roi de la forêt. L'homme qui comptait le territoire. Et ça Papi le Prince. Ngana kumsa Igwe le big boss. Aya ngana madoba Papi le Prince. Yona petit on a vu bon. Ngabe na obela. Nathalie bango ce qu'on a 2022. Bocha makena Papi le Prince. Au créer et l'autre. Mais 2022, on a créé une philosophie à Sika. Na philosophie à Sika, on a beau comprendre que papier za mutu o ayaka na biloko. Yango na minute le roi de forêt ka sana alinganga makasi ba on a mama si de chima patapo ba dike ngana créaka. Voir même Bible les ba mutu fa créer. Car Dieu a été le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais il ait la vie abondance. Donc c'est-à-dire que la vie faut tous en la création. Il y en a autant la création. Est-ce qu'à l'époque l'histoire c'est une pièce qui est des événements du passé. Mais ngana autant la siko que il faut na wéralogie. Na wéralogie ezani Ouéralogie, c'est ce que j'ai étudié, ce que les événements réels. Parce que Ouéranson a fait toujours des événements réels. Et on a quand la réalité, nous comprendre. Quand on parle de Ouéranson, il est le seul leader. Oh, Abanda Kolakabatu, à la Kibi de Salami. C'est Ouéranson. Ce sont des événements réels. Parce qu'on a décortiqué, ce qu'on a appelé temps. Ce qu'on a appelé temps, on a dit que les animations qu'on a décortiqué. Quand on a vu l'événement réel, c'est-à-dire où rançon à la caba orchestre, abanda respiré bino muko no bimsa ki buisa mpipa. Et ça promet faire la carte monde bouté comme on attend munyo tocha manette en clip soleil. Et ça là-bas. OK.
jour équipe soleil et bima na mboko bima na tongo mutu azama net atalango mutu annonçant c'était Weranson abeza jour na bimsa ki busampipa et la première fois na histoire à monde buto comme na tongo mutu atama net atala ndenge équipe busampipa batalango Weranson a bisi batu muko na bimsa alala kelele et vous allez événement du siècle qui ça mobimba Congo mobimba bozo bilo mapema et comme ba chaînette et comme na basinga loketo bino tu bozo bilo mapema bokangambo Zoko nazo tenayo Weranson azokota na kati ya palais du peuple azoya azotena cheval ba leader msuba okoya dana banzela ba imika yo yebiango nakosi Weranson azokota na basade de martyrs ba porter nyoso tout ezo koya yango moko ya simbité très bien c'était Weranson ayeli bango na poto tant ayeli na bango na Bercy ba mona événement au sama na Bercy bana poto tu baza ba témoin Eric Wena le potazo talanga siko un peu 12 to di jour azo talanga siko Madonna Monica yo ebi makambango so na bandisco makambu zon papa Gimale la ifsenga papi na ngatango loba avec vivacité et puis Gimale na na chose que muta loba katanga uti de hôpital c'est la bima pe na souffle nyos parce que na sui bablo rebelle oyo baba ni nyoto ezana kati ba statistique ya no kenao so le roi d'Afrique a mutu oyo blo nyoto asala ezaba réel. La preuve, il est le seul artiste au Abimsi Bana Ebele au Baboteleti Bakoko c'est Weranson. Na carrière musicale le roi d'Afrique so bandu otanga bana na parole pas. Na yo mo ozanga misapi. E banda enti na 10 okomo lukana banda makolo ta makolo ko mabundi na combien? O mabundi na ba misapité. Donc yo mo empêché. Parce que batu mse pas ezanani. Baliko calculer otala kimbatseke mabe otala mbanzangu mabe oya na isasa mabe okene na mbanzale mabe okene na rigini okene na gombe ota o mo na mwana te obimisa. Zompan si on se retrouve fico le bateau na chata oya vous avez pas so bisa ba chate bisa to lo ngwana bisa una bana bisa ko mabakoko yo mo bande we bi prato te a ute pas fabricaste fabricaste on est moi na wira we bi na filete we bi diza machite we bi acoustique we bi benani bébé buchute we bi shikito te Zombando bandoke yo mo bani ko tanga ti olembi okoko supporter charge te bobite Weranson okosana nga sur des bana otetika na tika nanga donc c'est Weranson le roi d'Afrique c'est que Weranson a fait binonyo tout faut bobete na maboko il est 3 fois titré o ata artiste ya mission moko te congolais zwango o ko poussa tan nzinza mpanzi o bachela bino ba kele bele tana ni hôpital ya nana kanda mabe mais to ke na malema na zo traité ba yo bosana ko bosa nzaba tu so sentiment ça te zo on batale ki to van respectant on ko dendo se retrouver na 9e niveau même baisser so comme le roi Jackie Chan da xo respectant ko o respecter ki to te o mona chiffon na honte donc c'est à dire quoi aza 3 fois titré o bat balinga basa ata na ndoto majiba ko kana Weranson ba ko mati il est l'ambassadeur universel de la paix il est l'ambassadeur universel des enfants soldats il est l'ambassadeur universel ya Croix-Rouge yebsa artiste ni na satana aya diana ba titre wana c'est Weranson moi tango zo luka guerre na le roi d'Afrique yo kocha banga lelo ngo kocha mutu lelo e bo kocha na ba ngana yeso 3 fois titré yo zo yena le moko ngana o peso misatu bango ndireza moi supérieur parce que za ba ya biso to swango libanda to zona Congo te tango na banoke na yo ambassadeur universel ya Croix-Rouge est-ce bazwa na Congo yo bi représentation ya ni na Croix-Rouge bana na Congo we ba ambassadeur wana zarabe ko ndo zarabe moni siko donc c'est-à-dire auto kende za ngo débattre parce que mutapesi bango aza mukonza mboko yo betanga fimbu pamba pardon s'il te plaît na boke na bakano yo ko tsabona makambo balo ngwana pembe na parce que ba balo ngwana et puis ne bazanga na moko na bango ba fana ngwana isa ba bilo moko ngana biso 3 ba ça n'a rien à voir des régiments na bien il faut pas bien faut respecter moko bon moni makambo wana vraiment na so peut-être que n'est pas itozonge pas entre nous soit dit donc wana ba pesi bango ba passeport diplomatique les passeports diplomatiques sont faits pour les défendre les intérêts nabi côté monsieur ba passeport diplomatique côté monsieur na mona o ba tumsu ba lo ba hotel leader ba rumba sori bani côté monsieur na zo yo ka expliquer na ona yeba na zande nini lo wangu bazali baza ba comme ba ambassadeur culturel il y a un passeport diplomatique pour n'a pas qui défendre intérêt ya mboka libanda so obiso na défendre drapeau na tout na libanda ba défendre c'est explication donc on va bango yango nous le savons que rumba congolais le ti kokota na
patrimoine mondial à UNESCO. Et alors le gars Bapesi Bango en titre il y a qu'au défendre aux ali bongo musique à Congo à laquelle identité nango ezali rumba. Alors dans ces pays nous avons des Ferregola, nous avons des Fally Ipupa, nous avons des Koffi Olomide de Weranson, nous avons également il y a des artistes au Minen au Basala sans tozon asimana au Bakenda. Dans ces pays nous avons y avoir des Pépé Calais. Nous avons y avoir des Madilu System, nous avons y avoir des Papa Lutumba, des Wendo Kolosoy, surtout il y a ma maman, Betty Masikine, ma maman Bilabel Oba, Pongolov, Beta Rumba ya solo. Et alors pourquoi n'est pas on est il y a bateau basala rumba, qu'on ça bateau basala continuité là on est mérité Watanabe, net ba Ferregola, ba Fally Ipupa, et là on a dérangé. C'est vérité ça analyse. Papa yo so mona spécialiste et le batie na pouvoir. Yo ra ministre qui tient AS ya betata ngongi. Batia ka mutu ayebi makambo wana te yebi te. Yebi sanga ministre au sport. Data de ni kambata mazaki ministre sport. Tema za sportif au mona makambo. Zomban, est ministre sport bamba na tana bashi. Wa lelo. Ozolo ba betanga bakanga bendeni. So ye mutu o bakyo chakuna ayebi ateska idea rumba ngo bandaka. Est-ce que bandaka bato ba bandaka ngo idéologie ngo ya rumba ngo ya na ndenge kei na ndenge bake bazwili yango bayebi yango. Ngeti nga mutu lo daju mutu lo ba better games ndeko so baba ndeko na biso o ba défendre cause ba pesi bon comme konzi ya moni donc ba pesa bango tondima parce que ba boya kama mokonzi te ya batela muno kwa bate baboya kate mokonzi soka lobi alobi tika na yo mokonzi alobi tondima o mokonzi alobi batela munoko batela bana na yo biso batona bana mike photo batela ba malgré balobi que liberté de l'expression mais o ça Congo keba très bien faut que la la liberté de l'expression n'est pas dit ba pression accès au gendeti au delà faut que yebaka papa na biso Fatim malgré to tika ne ba makambo comme ye mo aloba kwa ye pe mutana na mona biso to tinda ipa ya na wana ti to yebi ke abanda ba ke yo rosa na raison mais tellement systématique et ça nini wana gagner parce que ngana peser yo peser ti mais le papa Fatim pe na banaliser quand tu as raison tu as raison tu as pas raison donc c'est-à-dire banaliser yango moni a instaurer pe alandela ba maloba ye mo ka lobi po ba akanga na mérite que yom to ba liberté de l'expression comme ko boya ngana pesa opinion nanga tika ngana bimsa bakam nanga yango na bimsa za sangage kenga parce que ngamonde zabo batozo betawana donc ba kombo na bango na ko yebango bakalami te lutama bete bata bakasalwa ngana nyore bango te na rumbo yebi bango te te na bango te ata rumba moko bango ba beta na yoka te ata nzemu na bango ata rumba na mona ngote na yebi na ngote ba kansalwa na boyi na nyore na nyore te na zo ba selonga et là boya biso yana mona ba congolais vraiment beaucoup excuser na pona terme moi taba moni fait na biso nani papa chéri sinika na landena azo sola na muta silika taba mona papa chéri silika ka bate belé ba msu ba contredire ki mais azo ikanda makasi silika tant abi vous les congolais vous êtes les malades je moi landena na kofinga obi pourquoi a combattre na niveau de babon pourquoi parce que nous sentir batu bazo comprendre to expliquer mutu likambo bazo comprendre azo memo boy tala président na biso de la république à moi il na osanyo te simba te mo avouer abimboko se kufakala parce que quoi a sentir que mbatu tu na zo ya bazo sala aventure oya sala ki ba sala ba aventure ngai pe na ina pesa bango nyoso ba sala ka ba aventure aussi c'est orena kele pour Congo zo talanga et tala bato baza simandanga ti ezo tala ndengai vous parce que oreke batu wana ba jijanga ka mabe ba ja vomena yebisa peuple o zo talanga et ba kavant moi le basala ngalo bana peuple bavant ngauna sepela na parce que ça mona mobile faut aussi yango osakabi en tout cas mboka ose kufa fkala bo atala ki seke o yazo luka maintenant nde bazo zongse na sima il faut voir sabino ozomba très bien soko landeli omoni lelo soki pe ata ba mboka misusu ba tsaka moto aza spécial yo so mona to zo na classe pourquoi tu as le kota babi o ku ya la tefaya ya géographie faya ya mathématique faya histoire parce que ya sa spécialité na histoire yende mto ya histoire mais est-ce que bazo tiena bino mutu sa spécialité na ngote a dirige bino ya le wanga na beta saki yo linga mwana mo aza non sportif a dirige nga so na PC kuma ko kan apo bo bani yo sportif ko bunda na mutu aza non sportif comment il a linga a ils ont un professeur à latin professeur il y a schéma électrique donc c'est-à-dire quoi et ça babilo mo boye o ezake comme si ba pesi on a dit déjà pas pesi bon to boyate mais en réalité des choses habité
Ce pota le batango zoba kayana papa bambo ya kati. Ya tango zoba qui défendre la biso libanda. Tous les babiloko biso sahel ba libanda ba drapeau tout au même ya Congo na libanda na. Exactement au départ ni Namibie. Eza Guinée équatoriale. Ba drapeau to matsakuna ba Bercy ba ninyo tout kenda. Les rois d'Afrique ngazo ba Kora ba pesa en Afrique d'ici des sika pende pesa maka. Drapeau ni bomona rana ya Kiba. Ils ont beaucoup de Congo. Bateau matara ya Congo. N'habité. Mais il faut apprécier l'homme dans son époque. C'est que les époques na bango yango ba pesi ba. Na bi boye, koloba na époque na koloba makambu en réalité ya likambu. Tango zo ba mama rumba ye mo abeta rumba ti. Siko. N'habité. Toke na rumba. Moi ya na moni fela kama pasole la kuna. Pona makamana. OK. Ya rumba. So to biso to biso ba rumba o biso to beta. To zonga na bino pena baba na 13 ans et bima a. Zompal, baba na 13 ans et bima. Zompal, vous comprenez ba rumba et betama. Mais na biso comme ça décision papa na zo seka ba ndeko na ngatu ya artiste émission congolais. Vous comprenez? Ça là que lobby pe ko zayo. Le pe ko zayo. Comme ça bango baza ba ndeko na so baba congolais, baza bati o bazo défendre biso na niveau libanda. To pe sa bango chance peut-être ba ko baza pe la culture rebelle à libanda. Po bango pe na cha ba on ni na Congo te. Cha ba on ni na Congo te. Po baza la pété. Ndeti bona ya fait la biso junana. Ye ndeti boyo ye be na sima, ye be na sima. Donc c'est-à-dire azane pe na Congo te. Baza la mentalité mo pe ya libanda. Total na bango. So ba ko sala po na yoki déjà o ba ya sala nini. Studio mo nini salle. Bon, au moins, Bablo, on appelle ça quand même bien. Ils ont un moins avantage. Comment c'est fait, Ibiso Pélan? Pendant la qui m'a mama Congo. Dans la loba, il y a un papa chez Tassikabon. Dans la loba, papa à lobby. Dans la Kacha Congo, tu n'as même pas ta salle, il y a prestation. Zombran. Président Tongango. Yoka abando Tongango sikoyo. Po yemta ye abando Tongango. Na bani na depuis to banam nkala. Ti lelo to aranangote. Ba président tout baleka ba monango. Ye félicitations en tout cas parce que à mon nom. Il y a tous les présidents baleka. Ba ye to anangote mais ba étranger ba nango. Centre woni Bruxelles eza ba Belge. Eza out. Ade la gomeza ba français. Biso to ba mongita. Mongita wa. Yo se mona nana ke possibilité kuna. Après kuna. Donc ade la gomeza ba français. Eza biso te. Parce que biso zora na que na conteste mo. Na conteste mo. Le lo bato ba gangaka. Oli pe kit, il pe mati. Il y a plein de victoires Zaki 200 fois et comme 300. Aba ta ote point. O ba tos ba chela kai. Pour ana ba nini wana. Biso mo na mboka ato zangata boulangerie. Mais tala moi si ya papa ya Brazza ya Libanda azana boulangerie a comme na Ipak. Ipak mama poto azana Ipak awa. Pays mususu ezoli sa biso awa. So biso to zangi mbongo sala boulangerie. Skoso mama poto amaiti li pade yo lo baka amaiti plein victoire ye so india ye ko sa plein victoire so biso moko aw na minute bat bakufi na nini nani to so na de fa kufi $25,000 biminde $25,000 ko sala boulangerie baba kufi na matadi kibale ko ba charge d'union to ba so c'est mboge bimati c'est mbongo ezara donc mbongo ezara donc po yebi mamba moko ba che ba onyo to dena mama mo mboge yebi mamba kunda bango c'est pas ça mbongo ane ezalaki so tangu nani ba kufa na bango te yango ne sala gini mbongo sala gini po ba kufi yango ne bimi po salaka po ça été to ngato no luka ngobo c'est nanu evanda to luka donc c'est que salaka nango OK et de so comprendre yo c'est-à-dire tant batala ka sikoma comme tu ba yo kana yo na personne des exemples ka plein victoire na personne ma poto so biso moko mapa na biso boulangerie ça so muntu o az étranger ça il reprend na so matisse lo na yo o condamné point bando condamné ba baba gouvernement bino et qui tia baba taxe po bo ba kita ba ise biso makama ba so soir o ga batu ba na ba sendelis ke ba koma ko lika ba zo expliquer ba ki tia baba taxe po ba ngwa sani ba ki tia biso biloko ta ba koma na point yo ga sur solo to ba na va na chaque jour ndet ka procès ya papa so vite quand même to na va na chaque jour to koma ba tu ba vandibo ba beti soli ba ke nini abi esili to ya be procès muso ye to 20 yoki ti bongo esila ta li sola soso ya to banela yango beta so yo mona bata ba fesa ba le ka pa ba solo boti ba ye so beta solana ba yo créer musu ni ko ba comme na jo ba gazo de procès so longwana mutu wa jama mi ko ba comme na ba na sira li kamezali tangu jama kabuna longwete o
oh nini yo bino ba député bo chama kelele bo van pena ba vese mkonga na sika mboko bo mona combattant numéro 1 azana kata Congo et ata na poto po bo luka mgwa oya bo bomai vo menga mona kisasa bo me aba mona de aki ana kufeli a zo kwa bazela ga ba yo kalika mu on a révolte fait bandako so to bate bo bana biso ba passe biso to tabana biso ba ba de oh so biso to ya ba yuma isa na nite vo ba bare na bonga bana nga bayeba et puis bana ba bima lokwa ba rap neto uta ba Dubai ba uta be Mirat raciste mo boy ba papa no ba boma ke passe luka honneur mboko et puis pas bana rébellion faut avancer faut to malo ba ngo peut avancer c'est pas ça là avancer c'est quoi ça là te ba bandi Jean-Marc ah moi na ba bandi Jean-Marc to comme un moment mo Jean-Marc ici là ba location actualité et l'homme sujet bima c'est que pour le moment Jean-Marc botika inan boyana ko réclamer ba droit il y a peuple congolais au ba votarabino. C'est le moment où nous réclamons. Bino nya tuko focaliser na mama Jean-Marc. Pourquoi? Jean-Marc a salini, Jean-Marc bolingo ne pas kota kuna ali aka na famille aya okabelango yo. Te. Na u Jean-Marc ne pas kota kuna ti lelo ata c'est même fois kata biscuit ya mkata na zwango te. Donc c'est-à-dire que maram na est allié. Ali amo na famille na. So bino bana maram na par rapport quoi? Botika azala ne makamne kuna na gouverneur aye bande makamyo lukaki aussi disanga kuna ba aussi na biso total akala mpanzi mais beaucoup m'appelle mo boye pe bolobeli mboka bien bolinga ka se boyoki kali kamwe bandi bo bandi mais mamba daju en tout cas félicitations James félicitations o esali que mokonza mboka le bibo soit botala sikoyo bozoka nsake bobimi danger ya ba congolais bolinga no bata ba congolais te mais bota ne bozu charge ya munene tara président de la république après ça notre titre en plein monde maison mona so comment tale la bino nini boko sala très bien boye basiko boka nsate que to bimi danger ngai na bimi danger ko le kanani yo vient na biso JB na lingo le roi de la forêt o ko le café ferré o ko le fabricage ko le héritier atanabe sori botali bongo e ko boma bo sala siko musala o ça que président pa yo kasoni te que na pesa ki bat po président zo bona pe bat ba comme ko tele matema na mpanzi ba yima bo président azana landa bisote vraiment azana équipe mobimba o vanda eta na azana audiovisuel azape na presse écrite ndanga azana o tu ba yela kaina butu mutamte foya yo sala na pesa ko chabo o ya ko lobaini zo pa bazana donc c'est-à-dire bango ni tu bazana ba otala ayebi pe ke ndeza ba tu ba yo yima bako ça été que bato ba kene pas ne président bato ba sepeli ba mso ba yima la preuve en est tina banini o mona ngo bazo yima si ko bo luka bo décevoir présidenté bo luka bo la président moni titre pesa gibiso yango to ngo l'action musala o lope tozo sala ngo wana esa la pena baninga na no ba ne ko yima to ba mo ba sala ba koma ba to ba ko appuyer bino ndeto ba union fait la force so bo lingwe zali biso tout au moins makambo ekenango ba résultat les années positifs avec les deux au ba pesi bango tant que toujours reconnaître baza bande na biso ba congolais malgré ba vivre trop apena na Kisasa te mais to pesa na chance ba lu on peut ba lu ka ba salelo mo eko apporter moi un plus na Minesco bino ba tibozana o bozui ba bazali wa baleki na bino bobendi bango à côté to na difficulté boy côté to na difficulté boy bino pe faut espérer po ba vana ba on trop nani ba songer ka studio parce que ba o ba beta musique mais yeba que quand on parle ya nini tous appels mamie beleza voilà donc merci beaucoup. Je pense que bateau bata la biso jusque là ba OCP là. Merci. Mais ba maman ba mère na biso ba biso on a tangi bino na tangi bino par rapport toujours que la musala question na bi ministère qui est art les osenga mutu oyo asala wana. Très bien. C'est ba lobby analyse. C'est ba bi mutu il faut pas appeler dormir si dormir. Si to kenda ba voyage ba hôtel émission na ba immigration ba to ba kota ki classe à DGM po ba yote chawana. Ils attaquent yo uti na ba ziona ndaku ndenge ba tumsu ba koma azesika na big mwana tata mwasa mama leki na ba parce que ya sana chaye kuna na OCC chaye kuna ayebeta obeta facturation te mais ba chaye kaka. Ngaza ba mase bele baza ana nini na DGI. Ba ya ku ba ya ka ba chesi présence ba depuis ba fana ba tina butu mais yo ba monta ba zwaka ba futa 5 millions 5 millions yo uto ko kana osa kuna te mais ça mwana nani ba recommander so ba to ba tanga ba classe ba ya ba licence ba ba zo ba ngoti ta de gambo kande so kini so ba lo ba te bon voilà merci beaucoup je pense que cette émission fait ya oleza mutu ndako pas arrêter à Karine Manessa bon mon atozan en direct il y a Willery Lac Muro et pas Noël Meuble donc on appelle na ba meuble na kitoko et pas Noël Meuble il y a Ophélie pas Noël Meuble non so mais so bolingi bozo ba meuble à qualité na prix ya bien ya kitoko boya na maison à Noël Meuble oyo kalanza bilo na Ophélie na yebiki otalanga Ophélie mo ngala kutu bosana merci beaucoup Papi le Prince to lobela pe dossier à déranger pe to moni émission liboso ngam na salagi na otango ba propos ya ba formateur ezala ki teni
par Kofi Olomide et là on est dérangé et penda pe bato belé mais tout le monde va Léo artiste presque belé au balé la maison mais même faire rigolo là à CP nangotina éviter rapidement vite fait soko lo banine pour na dossier parce que déranger penda faire rigolo ça nini bango tout ba CP nangote koloba ete we rason na formateur te aza encadré bon zo mona ba vient na biswana ba ba takidiba d'abord ngana mona ya complexe mondial ya wenge donc on a tiré d'abord wenge na tiré d'abord notamment wenge mobimba pe après na yo tsaza sur complexe les rois de la forêt ya banda l'autre les rois de la forêt depuis na libuma mama on prend depuis na libuma mama à l'autre les rois de la forêt donc zo mona aya ko sabino ke ngana tanga na université Sorbonne na tanga soki na Louvain na Poto mais yemo ayebi définition ya formateur ti na encadré azoye baté entre encadré na formateur donc au balusi na ozoye ba 2 mois na te solo banini mais si oyo ba diplôme to otanga tango ko sela batu donc c'est-à-dire na vie na alota tellement na olota parce que moni biso moni wenye ndezana na ebisolo moboye wenye pena ndezana elota na o quartier matente elota pena quartier matente zompan elota pena quartier matente quartier matin mutelota wenye Zompan quartier matin le ta wingi ndeni kasi oyo zo benga soki vient na biso nani oyo ami benga ka ndeti ye ya kosa batu ya ye sabino nga mopo mokonzi nga mopo mokona na mopo ba mission nyoso tu ya Kongo ya na mbongo kolega le roi d'Afrique ya na mbongo lega papa che bino pe boyoka ye boyoka muta yo kote dia ya le wiwa na mbongo bia komi ata na niva wiwa na mbongo e mutana ba pale ba pale ni ye sa tonga lupa na gomba hier a immeuble nini ya kozana na gom banda ko kyotonga kuna se yo c'est pas ma campagne bo combien de ndako na bien bon yo ba combien de immeuble le roi de Fazana ma campagne a kozanga te 62 kuna ma campagne hier villa depuis ça na mon fleurite hier mon fleurite ça mieux mon fleurite ça biso ata ba rigini ba ta ba plateau de professeur rigini mte créage si tomber dans mon fleurite ba plateau de professeur ba docteur ba uta kuna so mo ba papa so ba Théophile Mbemba ba Nyembo Shaban dans rigini mte créer si tomber dans mon fleurite si oye bandako le roi de Fazana ngo donc na ba bien te ya akosa ba bandako papa chenga na immeuble le roi de Fazana yes atem sata immeuble kala gombe o le roi de Fazana ba akangela ba ngwango mtem yango lukata na pale na gombe te ouais Kofi ya bazobeta. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC. Selon le sondage Écho d'opinion, Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais, à lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous, de rien non effardissés. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Kofi Tatiwata. Tatiwata yo yebi yango te yemo kwa mibenga Tatiwata yo biso mutabengi so mwasi na yemo ko. Silo mutabengi. Silo ni yemo be mami wata yemo abenga bi na isa Tatiwata ana besoni na mai ati ko mbriye ba mise. Ko vine za ba
papa mbaloba kiango so landi donc kota na ba 17 ans kumbuye taku ye moko taka dego boya nano zela nano ye azala parolier webit parolier quoi comme ministère c'est basaini pourquoi oza parolier comme ministère c'est basaini ba formé yo no za na petit oyo o aza cameraman o to bien cameraman zompan o tambo na filmer biso ko akoma journaliste le quoi yo nana formé yo mto formé ton na mona yo poko sa émission so ye mo za na parolier ba formé papa mbabi na Kester abi king mais petit peu na mona na za besoin yemba Viking ye moi azokufa vie aloba et puis tu rappelles la image Viking ba comme c'est un musicien donc c'est que ba former mais il y a bien tout le monde me fait un balobi que aleki wera na yema musika ale wera na yema muto otangela nga petwa na betinga debo mo te ba komi vanse na ndako bo vanse na ndako te bozongisa ye bozongisa na bozela pona bela ki bozongisa eta petwa na oya komba mo za niveau noté zo prochaine fois oya matame belele wa popotanga oya kamba mo bandi ofinga ozo bate koto zo kende kote na bitinda musuba ko tinda oke osongi musuba zonga kati et pour zo ba tinde sika le roi d'Afrique vandi na kitanko ina etala bana bele ko ba bimelo wa mupiku mais mais to malo wa mupiku popi oza na angle droite c'est du coin à gauche manzaka odi manzaka bimi boy omoni nani koto ota koto na ba un peu douce ba bimaka na poto na be rigwe na ba bimi uzomban bona poto ya kasiko mabe yango to moni ba Adrissa Baye ba dit ça sénateur angolais kiti ko kuna bazana ba patu sema bwaka na ba patu vida mabe kotiti na biso ko tangu ba mona au quartier violet dans la sco et puis si parce que petwa na rapide na ebisera debord na texte sera debord wana zui l'idée ye moi c'est yo pedago na tinda na rombe niveau fikisa tika la beto ba bota mo ba komba o petit na ngai ozaleki na ngai ya ndako wa mwana na ngambe merveille ozaleki na ngape na parler na lemba oyebi zompa merveille mwana na nga zompa donc moi nanga bana vana ndako journée na ko ba no ba TV le roi papier le prince zompa le pose opportunité la TV vous apprécier yo no tio za canal faut tant aux adana leader on faut ça DJ Kengi faut ça ne Kengi parce que ça d'abord na kanda père na opa kimai na poto c'est-à-dire ko bando songi selo ba mabe ebele yo zo ba tozo kanso ya ka mobimba zompa ozoya na pose zo kota likambo okokota te et pose kota moni na question na mais biso tonto bani makambo ba ko bunda ba ko loba mwa muke si bakufa yanga bazobozi tant na yebike nazo bunda na muto kese wana ya quartier matin na gi zobozi aza na yebike c'est lema zoba ba kishinjora ndozo mona kishinjora ndazana bazana o ba yike babunda na ba papier le prince ba mbonzo centre viton ba yekuna ba guerrier oyo kokoma te ba personnam Charlie Balaka tanga longi mezema yaka kuna zompa oma yusko mambozo ngobeta atana ndoto batu babana omona ngoke bomona avantier moko boye ba na ebite bakisi bokoma mela po ya matama ndem tezolo bisayo zompa na yebaka te banango soki osimba ni talasko na minito ayebete te suspension vana situation bo yo kese ça bino etali biso nani tabisone le rota mais yenda changer maramazo le roi d'Afrique grand formateur tala bana tu maison mais bandemi bata forma de ce que ça que pas si pour zanga muta formé azanga muta formé ce que ça elenge o formé ta mutu so zo ka baninga kula otala selio ba former pas le roi d'Afrique otala forma l'équipe na tout era forma ndeti na forma fali pupa le parce que na ba l'équipe a fait rigola moi ce qu'on a vu na ya tika na bozama le studio moi c'est le roi d'Afrique bandi formation na to bando tanga ato bana wileriti to ma vie to tanga abatu so ye fa luka pa luka moko na pozo luka na atongo kote na kata makambo alingane d'abord banite da preuve na makambo auto salo yo mo ye bien na lo bate po falo bana bomba donc c'est-à-dire quoi ye ko kota fali na kata makambo te po fali ye moko yebi ke ye moko pendenga sana azobete pa na ona image ya lokola momo nga bimsenga bimamabe ya lokola ngana ya epana yo mais ngamo na yebi ngana zanga nga kote kuna damu tema nga nyote sana uzomba za moi site azoya pas zo pete mbongo nao mais bolingo pesa ngwa pas mobile mususu c'était fali dans vie na ye comportement na ko zo makamu na nyo surtout na ko landelaje oui raso le roi d'Afrique big boss so epana zo yanika na yakaka po desani na mataka na po podium la preuve en étant fallait longwa ka tala degré fallait sala to pe respect mais ye moka boy ka boy ka fali a critique ka fali mwana bat fali pas ça nini aboyi na ye tina suka ye moko tema bo sana na ye bo ya bo sana na to
Il y en a qui CP dans le leader, le roi d'Afrique, parce qu'il a whisky avant ça l'émission pour le bien que c'est pardon. Après, il y a le leader. Le leader, je suis pas là sonité. Dans le yo moro pena yo na mwana, o mwana mikiti sa yo moro mikiti so songeli. Il y a le roi hérité. Pour ami qui pas le roi d'Afrique, le roi d'Afrique qui pas. T'as là des gars de démonstration. Oui, ça insalamable dans la musique. Mais il y a ça là. Il y a le roi Ferrego là. Pas mi qui pas le roi d'Afrique, le roi d'Afrique qui pas faire. Insalamable. Il va me faire réussir bango. Nana n'a formé par le roi d'Afrique. T'as la formation tout n'a pas mêlé ba webisha. Et même avec comme seul solabi, ngata ngana wuta na BCBG mobimba. Na ndako yemba bomo na danger. Mais tant na maison mais na studio le roi d'Afrique aimé le yemba boiti. Na savra biti Emilia. Au mon niveau yozo yembela. À la longue aux ana problème il y a gorge. Et le ko ba opération ndenge bikoko tabakinda. Au gang yo yemba bo. Et même habitant na mekinde le roi d'Afrique yo yemba na bo. Ayembi na bo. Album en tant que bima pas vocal de TCP. A comment yemba tu vois nana comme ça na bon. Mais la neko yemba tempe na balikolo. C'est à la longue et cause un problème de la bisa. Oui, bi vient le roi d'Afrique bo mona rana. Azana mayela musique moti ko ndimati. Abi coaching apesa nga formation apesa nga lelo ko yemba nanga et protéger d'abord vis-à-vis ya ngamoko peut-être à la longue ngana ça n'a pas problème. Zo pan lelo na protéger. Donc c'est-à-dire yena vine nana zo makambo wana te. So makambo mona ngana ba wenge. So na apesa exemple amike. Tout kaluji na wenge ayaka chanteur, muta commissaire animateur c'est il est roi d'Afrique. Oui bien. Tout kaluji ayaka chanteur na wenge. Wenge 4x4 chanteur. Le roi animateur, le roi de l'Afrique. Vous comprenez? Le roi de famille Okobouaka. Et puis na Kobouaka na eko pesa abimi animateur mais on boaka style ya ndombolo. Zompa na Kobouaka ya kanisa na ki chanteur peut-être na ki chanteur nga yemba tika ko même pas ta mérite wana. Zompa même pas mais que na le roi d'Afrique a mona ki katina a formé à Salamgo. Yango nem te pesa mérite ayo bima ye meilleur na nini na Afrique makambo ya ndombolo. Donc c'est-à-dire que le roi d'Afrique azam so bani otala le roi d'Afrique a formé mutu nako yemba nako sala. Petit na biso kene le roi d'Afrique c'est kene yo il faut la tarboui. Il faut la nzela bil. Pour bila za bil ba to yebisa ke pas le roi d'Afrique il faut ça raboyer. Faut la tabilo mo boye ngana 600 le double zénith donc zénith double zénith. Le roi d'Afrique bo ba blobi ote Bikington na konda na kato hotel mo boye abaluki dragon na moi simo webit o ba betali solo mo boye panzana boye ba yise yo na concert wana faut luka biloko moko boye bo moti bi abimana na ba posomo ba nini wana ba création dazo laksa yo faut kanga suki il faut qu'il marque na podium olongwe koto kei parce que faut alwa nyama zoma da apeso ba tactique nyo so le former na nyo tout ce que y biloko wana atala ngo ka pas le roi de fond ne fanatique nyo ta lula le roi de fond ne pas lula kan so amona asko mo za tete ma so ba kenini na ko sale sati ba ya to ko ta 2022 amona ba obengeti to ba kana nana obeta kuna na Butembo le roi d'Afrique ba ke Lubumbashi ko taka nyama sesenani le roi d'Afrique papa Sassou na benyi nani le roi d'Afrique que toi ne zo pese ba vertige so azoka susu bombi le roi d'Afrique ba inga tiko bimsa Marci Singa o ba benyi o ana ya azoka siko protéger base abi déjà non kute bimite kombo ya pamba na ba sati nyo surtout na ba Facebook nyo tout elikamte comme ga protéger base na bimite na tika muto abim c'est il faut na créer les mots eloko ndeko créer yango mo ndebe mo si na epe abengi na kata mai abina yebisa biso to la ndete atuka botika mobali na ngabo landa etenga mo na bine na shiraka aya kosonga na osela est depuis que ndaki atuka tati wa tamami wa taso sela s'il te plaît zonga pene sika ya mo si na zo sela na kata mai tati wa tamami wa tapesi nga pena dans abina biso azo sela yo tika mission ba congolais ba évoluer ndelo ba daju na minute bazui ba pesi bango ba nini to ba mettre Gims daju bazui babilo na bango bana besoin kimia mettre si tu mettre Gims ça ninga ba kele été daju pa ninga ma kele été bango ba ba van côté kuna donc ba kele wana ya ba tati wata eko sa bango bien té donc bazo banga na bango po dia ba beba ngai papi neni mais yo malgo ka biso te ga bingana yo ka bino tatanze mona ebitete papi to lukayo il faut to kabelo na basele banini mais yebisa tati wata biso to ngapya makete atike na biso banini na biso ba pesi biso pas présent fati na biso président fati et président fati motema maman na biso Denise
Voilà, papi le poste to cité et puis ma Denis pas ngane ma qualité na éviter ce qu'on a batté merci beaucoup. Je pense que déjà au Bételier Badoyoki dossier à Sankara de Kunta to souk sawana 2 minutes la personne est-ce que azongi to azongité makamne na bien on tenait ça yote na imam na éviter hein azongi nete na imam na été na imam nete orchestre azongité makamna ye na yebi yangote o éviter na yebi makamne te lukuta mabete so na yebi so na kosi makamne na yebi yangote parce que nga na yebi ka ke administration te na administration ku dundem na ngala tu na docteur Pichu Musungu na ngala tu na CG na biso junior katakata na ngala yoka zera na ngala tu na maître ninja sikatenda siko batango na ngala tu na oya loba ke ya sara ne pa la bonté mona tu na bongo zarate zo pan pona yebi siko sika ya loba ke ya sara repa ya président na biso le roi de la forêt na tu na ka question kota lupango wana sala vidéo ubo la sabatu article de la kota ngote donc sika na ngala tu na kota ngote donc c'est-à-dire pona administration batango na tu na yesa boya na na place au tunati donc c'est-à-dire na habité yende fois ebisa biso ponga pena na habité surtout pena uti na hôpital oui ebi na uti na hôpital dans sa émission que tu na convalescence j'espère que ebi donc c'est-à-dire ma kamne na ebi ngoti donc c'est-à-dire te tourner page là so tu nga pi Roger Siko tu nga Sediko na ebisa so tu nga Siko makam o sengina ebisa na ebisa moni dans la vie faut être logique na mokita to tambola papa kingayo ya mabe très bien on ne sait jamais de la vie le même temps sungayo ya mwenga papier na finga na ba condition nyoso mais comme singa nga ba finga nga ika yo mo ucholo bati mutaba bombe boy na boy atinda ken pia na tinda nani René Abir atinda nani nyama o ba finga nga René Abir yo na finga nga lelo se retrouver comme ko gumba mana nzela mangenye ya ne tendance ya amko sambela pecho nyama batinde po ba ki Sankara danger ndenge atinga na ke ko finga papi c'est le papier s'il pona aya finginga tanga finga na mona Sankara danger avant na pena ndota ki danger papier ngolongo ki danger bana papier guerre bandi suka nango est-ce que mona susanga mbango yane la samba amona le roi de la forêt kasi yekuta ko mona le roi de la forêt akobo ya na nini na est-ce que tout le monde répété na 155 ils ont parlé et pas tout sambota na cour d'écran ils ont parlé à tous na cour d'écran na zone 155 juste na prince Kasavu Masimaniba yazo yana mona le roi de la forêt muto atinda ki ofinga nga papi le prince est-ce que ozomona zo yana orchestre c'est le roi de la forêt qui a Sankarati petona zaki s'agiter comment yo lobi ke nga na ça que pas le roi de la forêt un travailleur atinda ofinga travailler mo asala na kati orchestre wana est-ce que yo linga au moins tout salaire qui leader donc ça ine mayele était petwana si quoi ça nini ba utiliser peut pas travailler ou ça peut le ko la yo travailler et que pour sali yango so na sima comment yo kanga soni so moninga abano pesa ngambote ndi zomban amo yo kanga soni si wa kanisa keni yone mbo ete ya compagnie que c'est ça les rois de la forêt et ça ayete parce que yo muto za ku nzinzi banda ko tinda yo o mona les rois de la forêt muto yanda kanisa yem to benga papi le point azo mona ete ken piano tinda finganga d'abord ken piano nga zana ana tendance akoya ba fini les rois de la forêt le ba changer nae et puis ken piano boye yo mo muto tinda finganga sanga tinda finganga ayebi tendance nae zompan so atina finganga talibango kalami te po mona ken piano changer moi dis que yana yebisa ke na pesa ke nyoso Sankara na pesa ke nyoso donc c'est-à-dire que c'est un fois moi mais na pesa ke nyoso yo muto zwa mukando bingana par français merci na pesa yo muto o kendara ba poto na yo na pesa ke yo muto tamwa na le roi de la forêt ba ko kebeta sini na tikela ke le kumwana yo muto kabela moi si ba jeep ba FD na tikela ke le kumwana bien nyo tout o ya danger o biso to poussa na permettre le roi de la forêt yo to kotanda na tikela ki azwa nango mais elo mo ba bosanaki e comme singa yo na bonheur nyo surtout o ba pesa kayo et pas le roi de la forêt bonheur nyo surtout oyo lobi yo sana on peut mettre le roi de la forêt mutu oyo vanda rasala ke ozo ba mikanda o kebetazi mais oyebi devise na été comment tu fais travailler avec quelqu'un oyebi devise na été fondation moi comme yo ko yebate ndaku ni ba ko tonga samba banda na fondation so ngai na ba bien tout ya zwaki wana ngana tikala kana moko devise ya fondation moi ce que le ngana tikala ngo ngana tikala kana devise donc tout ça il a le roi de la forêt yo aussi bonheur nyo surtout au lobby yo na tikelio merci ko le roi de la forêt pas ça na besoin ni ya fondation pourtant on doit être historique na abana fondation ndako na tonga so fondation na yo yebi on te mtozo bonheur be moi te obimino mama na nani bomije bomije on dit fondation ya wengeza nini
Le roi d'Afrique, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Très bien. So yo za na fondation Wingete. Ozo ba honneur to lo bakato tikelio. Mais comment oza na fondation et leader yo salari pa na ye. OK. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Nasko na so na fondation. Yango yo ozwana bato ozo ke pitina ken ako finganga. Tendance na yo moko oyebi. Et puis azan muta ko balukela na leader oyo ku misaka. Donc c'est-à-dire abalukela rappel au mona. Donc tendance à muto zo ebati. Donc c'est-à-dire aux arana mutu oyebi ozo koto baluka koto sarabo ok mutu face à position moi quoi za na 4 pattes banana nzela mako. Très bien. Donc c'est-à-dire yo bonheur to luka bi peso ngana pesi yo moni nyotu oyo zwa na ba ko keno nyotu ngana peso on soit partir lelo zo bonheur wana. OK. Mais ngana tika ngana moko o bana maison mère 4 coins dans le monde botala nga zompan on a minito so na vandisco na mona siko ba bango moko siko ba pichumbumbu ande be tasini siko na mona siko ba bango mosco ba yaouli pensem ba président Donald zongo ba président Donald so ba zotala biso sikoyo ba shikito bang ba Alain Mola Paris 16e zongo pan dans la minute ba onyo to ba zotala nga sikoyo ba dona monika ba otala bino tout ba groupe nyoso ba président ba dota igmalomi donc c'est-à-dire que hein président Bila Kolo coach Ngama na kata sida coach Ngama na jobu sara na ngoba bigara dans le système, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et puis tous les fans à la maison, même temps, vous n'avez pas pu les points, c'est si malade, c'est une vidéo. Copiaga Moko, Copiaga Moko, signe à la biso, au 1 de ces 4 matins. Moi, je suis en autocotis, je suis en bimisa. Et ça, il y a un contre-boule. Contre-boule, il y a une démonstration déjà, il y a générique, il y a protéger base. Il y a un partout comme protéger. Il y a eu pensé maintenant minito, il y a eu opéré la MOTT le Japon en 4 diblé, il y a Garangum là-bas déjà, il y a un chaque mercredi jeudi biso tu toza bino tu boyebi toza wana na Masimanimba dans Masimanimba c'est Prince Kassavou Masimanimba na croisement Prince Kassavou Masimanimba na 155 cours de gars wana se boye pas été aux ambota bozwa les rois de la forêt. Merci encore une fois na papa na biso papa Sassou. En tout cas merci na yo na ndenge vraiment oyambaki boss dans les rois de la forêt. Merci na Roga donc en tout cas tout le monde a pena ambiance ya makasi pour Roga ngana zoakai déjà à les rois de la forêt parce qu'il y a pas dans la carte à winge musique à maison mère parce que quand on parle de Weranson nous voit directement Roga la pauvre neto to beta zinga luketo Roga bina on laksabino no kinamina bokoko moni bokoko ne kangi ne zinga lukete sala kitina matanga beta là bato balinga papier les points ngobenga nga numéro na code ya kuma mwana nga obeta 240 betika plus ya uli musheni 97 067 16 44 soit plus ya uli musheni 89 99 55 194 là vous suivez papier les points là on a profité directement l'occasion à remercier grand frère papa na Paris archevêque même le Bobo monsieur Sorofénéa na pesi grand frère papa ya président nga Weranson le roi de la forêt ya Jonas Mbese na kati ya Canada na Montréal na pesi bambote là na mon côté mona basipi moi la bazakuna na basipi moi là kuna na remercier sous makasi vient un champion wadol na pesi mbote na ya Léon Mundele fumo Japon pourquoi pas na pesi sous bambote na makasi na Eric Wena le poteau pourquoi pas na MP12 tout du jour na pesi bambote makasi vraiment donc na yemoko les représentants valables panneau solaire MDD business fisson et tout pourquoi pas na venanga empereur JP Lumbala grand frère propre honorable Timothée Chimanga les petits Sarkozy na pesi bambote makasi na pesi bambote na Bruno Lubi Kambonga propre Bruno Lubi Kambonga propre na koyiko bosa na ote na remercier pasteur Walesa na pesi bambote makasi pasteur Bernard na pesi bambote Abe Willy na kobosa na ote Abe Willy na pesi bambote na pesi bana na ngai ko ngai so na bwaki bana ngate mabe bana nga parce que ba onde selo na zatende ba ngaba buma papa na bona bambasi ba mebele bele bo ngaba ndo mona nga travers bana omoni Fatou omoni Ben Musheni omoni Prince Day wana omoni Papi le Prince yo on a lela kana émission na ona baka Ben Musheni Prince Day Fatou batika Papi akei et puis là na komona ba groupe nyo surtout na moni lokola ba groupe oyo Kitchasa na poto ya Yemoko donc Salomon Ngina artiste Esther na moi ba groupe les formidables de Weranson na moi les intimes de Weranson les fidèles de Weranson les originaux de Weranson ba Fatou Avida donc ba groupe venez belé na remercier Père Noël même pour l'espace à Pesibiso ouais ça ba kit ça boy en tout cas na mona ba kit mais ba kit oh pe na Noël même ba bi de faté kit au fandi pendo mona le roso mata le roi na kat oh est-ce que bolia bino na chez ça allez gars appelle le ça kit vraiment Noël même ba bi de faté en tout cas c'est un jeune à féliciter moi na mukema ayebi art et c'est un décor dans le palais voilà mais on dit amina mina comme monotonie moi le moi on peut canapé moi ben na mpanze 20 koto autant président avant même tu avant de scana
nga mo papa na mère na ba to kangi sika na leader azu na mopanzi elo eboma ba tu leader moi ça ça merci beaucoup papi le prince moi ça ça mototé c'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux. Merci à Richard Tessa derrière la caméra. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Karine Manessa, mère à Bato Mignon. Et bon, on va mettre Ninja. Venabiso, Jalis. Mettre Ninja Sikatena, Topession Botebele. Moi, si moi, on a mené na niveau États-Unis. Donc, il y a des gens qui ont boité de Topoli. Comme on a Lolo Bontsenge. Lolo Bontsenge, balobi, moi, si tu es aux États-Unis, taille commerciale. Petite propre à Hortense de Bontsenge. Donc, deux fois, tu es là, il y a grand Jean-Paul Bontsenge. Et Papi le Prince, Azuma Kamnabino na Maboko, Bozala Kalme, Péri Mousseng, Ozala Kalme, Yebisa Petit Nanga, Christian Djoubek, Azala Kalme. Voilà. Ken Mousseng. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.